Parlement congolais nga nazala bino kaka mayele. Présentement tout parlementaire au travail na boss na Kengo Adondo. Je vous dirais qu'avant Akota wana il a fallu que nous soyons sodomisés par Kengo Adondo. Il fallait d'abord que nous konzama pa mopaya oyo. Parce que ce mopaya là, il n'a pas l'intérêt de koyeba ete bana o bazabana ngai. Oui, parlement congolais ce sont des canards. Tikale mso mabata ndeni basalaka. Nasina mona na misu na ngai. Ba mabata colonne. Tata mabata na liboso. La canne ya mwasi alandi. Et puis bakane to na sima kuna bazaliko yako. Nazi mosa sardi na boite ko kote bana bazalaki po bana balia na pesa ki bako priorité. J'étais surpris na komona mwana akangi mbisi wana me papa ya kanala yeka mbala moko nga na kaneto na alingaka mela ye kutu na tala me limata oye. Oui, sénateur congolais à canard. Peuple congolais c'est un caneton. Comment on a un sénateur aux avoir $6,000, mon travail na bureau na un simple chauffeur. Nana du salaire na $30 yoza ko yaka kimama palais du peuple, la maison du peuple, Bethlehem ya bana na ngai yangoyo. Sénateur congolais. Oui, peuple congolais dressons nos fronts. Nazala besoin muta participer mais nazala besoin mutu mowa ayoka ngai pe benga sénateur nyonso place azali. Je m'en fous na yebisa kibino e biso lelo olingo participer olingo pesa kombo te ko pesa na kombo te eza ko senga mibali. Na kibino toke na président seconde yaka kimama toke ne ko revolter contre président na yebisa que président seconde Bethlehem. Non, non, place de la présidence, voilà les maisons dans le peuple. Non, maison du peuple, c'est le parlement. Maison du peuple, c'est les députés. Il y a des députés à Bandaka Wapi. Mais un député congolais a commis le loyo. Waka projet moko boye pour l'affaire sociale, c'est $1 million. Bango 500 000 $, bakata chango bango na bango. 50 000 etika na bino bapesa na député batika na 100 000 ay na suka bakane to na suka bazako zo eloko moko te. Mena sina mona basoso obwake eloko ye kutaka nzala bazwi mbuma yango a santsumuni po bana mikeba liala ba nyeti wana toza na besoin ba sénateur ba soso à partir de 2011 12 ezali ko ya. Nous n'avons plus besoin de canards, tous ces canards là balongwa Mongo kutute, parce que tout le monde bango $20 000 par bango na bageko zazu nango, bageko wela ngo. Nana ngo mutapesa ngo plan yoso, c'est Achitophel. Qui est Achitophel? Achitophel kele ko tawa na tawa mo konzida wi. Tata wana azaki mbela nyanzi, mbela minu mbale. Aya epa de roi David, grand conseiller. Amona roi David ezana problème, ye wana ke epa ya nini ya mwana msusa ya Absalom. Ake ne ko tasu de désordre kuna. Pourquoi Patali Kolia Azakota la côté ni avantage à côté ni bis et là. Oui, il y a des parlementaires, il y a des chefs de Sénat comme Ken Wadoro depuis toujours, ce sont des Achitophel. Mais sous la Zalika place Mbongo Ezali, mais sous la Zalika place ma projet Ezali, mais sous la Zalika comment détruire le peuple congolais. Yé Moutate qui sont là Rwandais. Yé Moutate qui sont là Windele, Yé Moutate qui sont là Fonds monétaire international. Quand ça va créer un dégain, va créer un projet monolate, il y aura une justification bientôt. Beaucoup de la Banque mondiale, projet de chemin de fer, et autant de millions. Au 4 millions de chèques, comme le canal, c'est partagé en haut. Et vous êtes toujours là pour des années et des années. Sinon, que vous changer. Au bout de combat Kengo Adondo, ou bien le combat Lubikuzik, ceux qui Lubikuzik, ou la Lubikuzik, ou la Léon. Rentre chez toi, où? Le Rwanda, tu ne même pas connu parmi les Rwandais parce que tu connais qu'aucun jour, un Congolais là, un Rwandais va avoir un problème. Moi, j'ai eu trop de professeurs Rwandais dans le Congo. J'ai eu des médecins Rwandais dans le Congo. Ce sont mes amis. Tout en ensemble. Babachi Mugaruka, ce sont des amis, jamais il est problème de Bissona Rwandais, mais Nicolas Mbongo Nabino, Nicolas qui sonomise sur Nabino, pour ça que la peuple en danger. Kenga Butembo, Bamboka Nyonso, David Livingstone, Boyoka, les Arabes, Makasi, Kosakanate. Lelo Nicolas Mbongo Nabino, Nicolas, pouvoir Nabina Buzoba, Mbongo Moko Kuna Manango Pete, Mbongo Moko Vima Nango Pete, Mbongo Moko Silsa Pete.
Vous êtes là en train de détruire la population. Pourquoi? Parce que Bolini Kozalawana. Pour donner les conseils. Quel conseil? Conseil à oh, Tika Bango, basa la constitution oyo, pesa bango 20 000 $, tamba kolia bango na bango basali constitution oyo, comme ça toi tu vas continuer comme président. Oh, Tika na ce conseil de pesa babo pe azwaki yango te na Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés. Oh non, on a le pouvoir de vendre, nous allons te défendre. Lelo batata nyonso na bazali wapi. Lelo ba pasteur nyonso na bazali wapi. Lelo ba prophétesse nyonso na pemena mama mokonzi bazali wapi. Babo azali wana azali kotoka ye moko. Oui, na Congo, tika mutu na mutu apprendre leçon na ye. Que nous avons des Achitophel, bato bakoyaka na ba conseil mabe. Nous avons des Balaam, bakoyaka na ba conseil mabe. Nous avons des Jezabel, bakoyaka na ba conseil mabe. Kezalaka na kitu wana. Pona yo mokonzo vuma, no pona bango moko ba vuma na bango. Et yeli yo bango bakoti na zamba pour 1 mois, 2 mois malema ba komina kozonga. Mais yo mokonzo ko kimela wapi? Oke na balabala kombo no yebani. Yo mama mokonzo ko kimela wapi? O mata avion awa, oke na France, ba français kuna bakoyeba yo. Ba diaspora bakokanga yo, bakomona yo. Ta koki pona congolais nyonso ayeba ete dressons nos fronts, stanza oyo komi kozwa place na yango. Ta koki po boyeba te un congolais à reprendre une nae, à analyser yango longtemps courbé avant 1960, toza kokonya longtemps courbé. Et quelle était la solution de longtemps courbé? C'est clair, dressons nos fronts. Oya zambwana tembe zali koza oya kozala contre ngai oya kosambisa ngai na jugement ngai na koloba te na kozwa hymne national la kotango liboso na ye tangela ngai yango yo analyse yango ligne par ligne benga ba professeur ya littérature na université Lubumbashi baya wana ba ko analyse stanza par stanza prose par prose soki lyrique wala yote mto mali balade de Pandi ndeko daya na ko isuko pesa na sumo repa muke. Comme ça, tu as dit que fongola baline, ce que fongwani de konyo, ça dit que yo kangai. Oya ndimiete akokine koloba. Azaina ni kamba koloba, akokiti juko ya koloba. Mais ça encore matin, lelo ezali préparé pour na batu. Bozo message, bo comme ça on les Congolais. Frona comme bien dressé siko. Na on les a tout dressé na tama Belgique. Dès qu'on a regardé le fulu de vous pétant, donc on joue au télévision zemo moko lusukuna. Merci quand on a ko sala tango na banza papa Isaac Mbele na dali ko pesa yo première parole na yebite soko zana likambo okoliko yebisa biso to landa yo MP olobinini concernant première section auto siliko loblete congolais longtemps courbé siko to komina ta adresse on front à vous papa Isaac Mbele. Papa Joachim merci mingi pona maloba biso vraiment to zali kaka ndenge uchu koloba wana elongi kaka na se kaka nzambe akosala il fallait pe otika pe nzembo papa desivana atiel biso wana ekende pe mamusiko tuyoka ndenge nini ezokoloba tuza kaka elongi kaka na se kaka mawa tuzozela kaka mundele ya kupongisa biso tuzozela kaka watu mususu ba kupongisa biso mais biso moko bakolo mboka division mutu wana za na pouvoir ayebi biso bien ayebi ke batu wana tiele bango mabina
tiela bango songi bakobunda entre bango na bango mais entre tanga na sewa nazo kuyibaka lelo tokotanga bakengo adondo tokotanga batu bazayi bele mais parmi batu wana obatie oyo azana bukonzi si biso ba congolais omonite mikolo ndenge nko ya dialo abimi kolekana président de la république yem tozo ba décision à la place ya boye yem tozo bengana baninga na mouvement yem tozo sala boye mais onga na joye ke la mawasikoyo oya azali un véritable congolais ezali palu bazangi place akukende batu opposition ba se réunir mais ye azaki muntu ya gouvernement babengani ekuna siko ko telemere wapi bakomi ko balelo oyo tokende na ba alliance na bango te tokosala na boite mutu na bango ezaka courbe biso tozali aho tozaka courbe bao bazakuna bazaka courbe mboko oyo tokosekolango mukolonini toko redresser mutu pona kumwana effectivement que biloko ezo sale makuna patuana bazali bapaye ndekuna ngai Joachim tolobaka tosala kape moi eloko moko ya muke je crois bien que koloba tosoloba autour de net bachaku te tolobela kakawa mais wazana occasion na bande kuna yekuna na mboka tomeka kobwaka muke ata mokolo moko mbome komonana wana nde mwa intervention muke mais tozana kata conférence tokomeka pe jusqu'au PSP mécanisme susu aussi longtemps tozokende maloba mboka leo papa Joachim. Merci ndeko Isaac. Nde place de kamba mutuya otiko loba ete makambo batalika ko sala biso to yebi yango toza ko observer yango to comme la point où il faut action et salema. Est-ce que quand est-ce que action et ko salema ba solution ezali ko ya na ba angle nyonso na banza aussi ko mona ba tanta liboso bandeko ya Bruxelles bazali ko sala kuna bandeko résistant eza effort à féliciter parce que tout le monde qui a comme la révolution et ça peut qu'on boka et puis ça peut qu'on place sinon que ça lui part addendum il y a politique il y a démocratie le peuple a le droit il y a comme ça voix naie la pour révolter na tango aligné ko sala yango asa la freedom of expression donc liberté d'expression et ça part ba l'idée ko ya constitution ya mboka si bien que la constitution ezali renforcer te. Pourquoi il faut qu'on y ait été la constitution ou la loi ou renforcée? Parce que il faut comprendre place nini mutunet ya balam azali très utile na permet la puissance politique. C'est parce que ce sont des consultants. Un consultant azam mutumoko il est préparé. Ya koyeba domaine ou ali ko progresser et ko pesa ngo conseil na ba oyo bazali ba ignorant na domaine wana. À se dire, Moutouneti Kengo Dono, depuis avoir Premier ministre, depuis avoir Sénat, aïe qu'on a dit qu'on très bien pour dire que Bato Oyo, Bazanata, Yako Sala, même si ça la constitution, la loi Yango, mais Toko Kale Bango de façon que elle a renforcé. Il y a une différence entre que ça la loi, n'a pas renforcé la loi. Ce qu'on peut dominer, maîtriser, côté où il y a renforcement, il y a loi. Application na yango et que oyibi okozwa fimbu koto soko kangi yango o maîtriser batongo esili o rendre loi wana inutile et comme il était à mungu soki esili saveur nango mungu comme na obwaka na libanda comme na ko ndeye moko na bangulu ba ko sakana yango c'est là que nous sommes au Congo toko iko kene mbangu te soki tokela ko tala te est-ce que mungu ya Sénat mungu ya parlement eza na valeur. De place où on a été batata ou balongo la bomungo et sénateur na valeur. Un sénateur congolais, c'est la personne la plus misérable au Congo. Puisque ça mutumoko a yebi na été ba loi ezali boye, mais ba loi ala na temps pour exécuter ya moté. Par exemple na 2001, la nama kola kengo dondo azalaki wapi tango Mobutu a monete ba afdel bazakoya. Mangu a yebaki déjà il avait l'information pour savoir que batu bazakoya batu na ngai. Immédiatement à trahir Mobutu à Kimi. Quand à Kimaki a zélé Afdel à vendre, quand Afdel à vendre, il est à zone parce que son équipe. Et c'est la même personne qui joue le rôle d'un consultant pour dire que tout bloqué parlement qui est puissance, au parlement signifie Yakakimama. Yakakimama signifie Nzungu ya mama pour un peuple congolais. Place à l'issue de la Robomba na Sénat. Ayebi yango bien Kengo Dondo. Voilà pourquoi en 2001, Kengo Dondo, le premier conseil qu'il a donné, c'est de bloquer le parlement. Ayebi nangate, toko sambi sabango, kopaya koyebi soso bazalaka toujours wana tangu Laurent Desire Kabila kupaki, po bango baya na parlement baya ka boye pa, ba tomboli musapio ete tata oyo ye mutu akomi nani mokonzi ya mboka.